États-Unis et sukisi butu buliki bobimisi batu na Afghanistan mokolo moko yambona le 31 kasi batu mingi batikali ebebisi mpepo ya bitumba pe blende na yango etikalaki bataliban babetaki masasi mingi na Kaboul pona kosepela elonga na bango sima na mibutu kumibale. États-Unis elaki kosala na bataliban soki bakotosa bilaka na bango ya kotia bato banso na bonsomi. États-Unis elongoli ambassade na yango pe etindi yango na Doha na Qatar pe elaki kosunga kama moko to mibale ya bayi Amerika batikali. Conseil ya sécurité ya ONU pe esengisi likambo moko wana na bataliban. Assemblée nationale endimi kobakisa mikolo 15 pona mbala ya sambo na état de siège kasi bakeli mibeko basusu bapameli ete botali soki état de siège komi wapi bokomi nanu na suka te. Likambo ya Bukanga Lonzo litindami na cour constitutionnelle lokola IGF esengaki bayike balaki ete bosambisami bokozala liboso ya bato banso.